Ma mission TV, le miroir du monde. Le problème est ça. Vérité à Bokabouanité Bibi. Vous comprenez? Na minute au Kolobate ou Akizaka était na Akizé Yende Mbaloui. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes que de mauvais chefs. Yo ya goye bisabiso ba député na zalaki na bango awa ba Butu Mobimba. Ba ke non makambo ani zalaki. Pour Akizaka ina nini? Parce que koyoka yo de temps en temps ceux qui tolandio na émission mais sous temps sous na landa temps sous ko lelo lobi peut-être malamu mingi koleka. Pour Akizaka ina nini? Non na loba mabete mais na loba la vérité. Yemo pa yebi ata batunisi ba okende pa na epo ba bando finganga ba banda koloba po bazwa ba poste. Vous comprenez? Yemo pa yebi que même na ba réunion na banda koloba ne vérité. Ba vérité na loba na ye nazo zelana nu ba gouverneur ba bima na roya sala émission mobimba o na ko expliquer ba makambu pourquoi ngana e va to sur ba distance. Quand Jean-Marc Kabound a utaka ba côté ya ba Katanga a commis secrétaire général bato ba sous-estimaka ye mais biso toyebisa je suis parmi bato ba ezala calme tozawana okomona ndenge ba otanga komono na mboka ba comprenaka nde Fati na minute ndenge azawana o bango balobi na ete so balingi bapesa ba leçon na Fati eza déclaration ngana koyebisa bango basuka na déclaration te basala marche ebongo bamona sikoyo ke bacombattant baza kaka Fati ako remettre justice oyo ayiba taba batu akozongisa taba batu oyo ayiba libata bato amema na kinga kati pa fongolo sa ferme soko kolo libata ye kosenga libata na ye ifazongisa libata na ye. C'est pas trop brutal. C'est pas trop brutal. Bato an bazoloba bayeba ke nyonso baliaka bakosanzango. Bao misusu bandai kosala ba malbouche. Bazoloba ba baliverne awa. O Fati président échantillon Kabila ndachaye. De loba loba su bato Kabila bango ba komonika. Eza contre ba mama te ko généraliser te. Vous comprenez? Na éviter le nini jani na saela ba mama na mboka. Ba mama maraîcher. Ba mama bi popula na éviter le ni saela ba. Atambola ka na jeep na zoleka. Vous comprenez? Na éviter soga sa salate loko moya ba fille mère. Vous comprenez? Ils ana basi ba na mitema mabe le kolekana ba Hitler. Neti ba jani ni wana ozo ngotanga. Po bino bolinga ba luba na koloba. Ma mission TV, le miroir du monde. En direct de Ma Mission TV, votre émission préférée, Kinshasa Analyse, Bibi Kapinga à la présentation. L'actualité oblige, voilà pourquoi aujourd'hui, Tokitina Temple, et Tozwa Moko Yabakengeli à Temple, Pona, Tomek un peu Kosololanaye concernant l'actualité Nyonso, Oeleki et Totalaki. Grâce Nabino P, Naba démonte Nabino, Tolingaki Lelo, Tokita A, na temple pour que Tozwa fils Mokoko, Bosengi tellement mingi et que ça attend au Mosus Mbalani Bosso, mais Kosolola Oyo et que ça mala mingi. Pourquoi? Parce que Bino Bossala qui demande Wana. Je lui dis déjà bonjour, fils Mokoko, les gardiens du temple. Ouais, Bibi Kapinga, moi c'est un bonjour. Boni papa. Ouais. Actualité oblige, les Kambalamoko, n'a pas propos et président est créé vraiment, ça fait débat, ça fait polémique et non lingaté tous les Canadiens, non lingatant mosusu, bateau n'y a pas de bateau mosusu, bino bateau presse bozaraka kabasongi songi, bino bateau presse. Dans l'ingana itchela ou peut-être ba propos, il y a FCC. Regrette cependant la teneur de certains propos militants tenus par le chef de l'État à l'occasion de cette visite, sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour, selon lui, déboulonner le système dictatorial en République démocratique du Congo. Ces affirmations surprenantes remettent en effet gravement en cause l'héritage démocratique ancré dans notre pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la
magistrature suprême, jamais intervenu en République démocratique du Congo. Passation dont le président de la République est pourtant le bénéficiaire. Au terme des troisièmes élections libres, démocratiques, pluralistes et apaisées. Donc voilà, nalinga peut-être nameka, coaché la yo, yomoko yoka. Pour ceux qui peut-être lobby que tout le bana mounoko baro baba journaliste bazara basoni soni. Bande qu'on a vu sur FCC, bazali vraiment contre propos et président depuis les États-Unis d'Amérique. Et comme on a déjà essayé les on a topé l'obéliwana, na musika pour ne dire que confiance et que les États-Unis. Non, moni bango le baolinga baloba babilo wanako. Ngana moni neti bazolinga ba anticiper makambu pe ba comprendre makambu te. C'est-à-dire Fatia goma mukonzi na o babengi pona installer o babengi état de droit. État de droit wana elakisi ke démocratie fait vivre. Ba comprendre nde Fati te. Fati na minito ndenga zawana o bango balobi na ebite so balingi ba pesa ba leçon na Fati. ça c'est la déclaration. Eza déclaration. Ngana ko ebisa bango ba suka na déclaration te ba sala marche. Et bongo ba mona sikoyo ke ba combattant bazakaka. Babenge militant, il fallait babenge combattant. Fati c'est le président de la République combattant. Alors bien qu'on déboulonne au babengi dictature. Objectif en wana au biso toloba ke kende. C'est pas trop brutal. C'est pas trop brutal. C'est pas trop brutal. Batoan bazoloba baeba ke nyonso baliaka bako sanzango. Ba o misusu banda ko sala ba malbouche. Bazolo baba baliverne awa. O Fati président ne champion Kabila nda chaye. Le loba loba sou bato Kabila bango ba komolela. Na simple déclaration. Fati ndenge zawana yo lingi Fati kota atika ba mort ya ba Rosimu Kendi e kende ka bongo. Fati ko remettre justice. Oya yiba tababatu arozongisa tababatu oya yiba libata batu amema na kinga kati pa fongolo sa ferme soko kolo libata ye kosenga libata na ye ifazongisa libata na ye mutu mo akoza likola mibe côté c'est le chef de l'état ndalobi biso tozawana soki balingi ba envenimer situation ba bimana ba marche. On va faire une mobilisation à ba combattants pour te contrecarrer bango, te mettre bango de Tshisekedi les pères abanda ekoloba. Il faut mettre Fatikou Talobi déboulonner, à atténuer. Tshisekedi les pères abanda ekoloba. Il faut mettre les dictateurs hors d'état de nuire. Voilà pourquoi on lui traitait d'un radical. Il était radical. Il était radical pour na mangutali ya peuple. Dictature même yon anda kuno soki mobali na yo. A commencé la dictature au sein de divorce. Dictature est le comme malonga te o batu ko vivre nango. Ceux qui ba meki ko lever ba voix na bango. To ko mettre bango hors d'état de nuit. Pensez-vous vraiment que coalition o ekokende na boboto nyonso ndenge biso to banda ekokanisa? Coalition wana ekokende na boboto, au moninga personnellement, coalition wana ekokende na boboto so ba comprendre que il faut batika mabe ya kimoyibi ya ko considérer mbongo à l'état local argent na bango ya poche. Mais bino boko bondima ki boko ta na kati ya coalition na miyibi boyeba ki identité na bango ndeko. Biso yi de personnes ndima te za réalité au peuple a pesi biso. Biso to ba démocrate. Coalition ezaka biso tende nous n'avons pas inventé la roue. Coalition salama entre ku mindele o ba beta batu. Na régime apartheid ba Frédéric Leclerc ba sala gouvernement coalition na ba Mandela coalition salama na ba France entre ba Chirac na ba Mitterrand et lobby que to ça na ba on a réalité ebimi mais il faut ba ça na tempo ya le peuple d'abord so bango ba monyango mabe
ndenge babandi komona mabe. Bon, toye bara laissons le temps. Pas plus tard que quelques semaines, bozala ki wana na balabala botelema ki bopesi mitindo na ba députés provinciaux concernant les élections et les cas qui y a sénatorial, boloba ki onyonso boloba ki bopesa ki ba mitindo bopesa ki eleki ba siéger. Awa siko le 10 tokozala bongo na élection. Il y a un gouverneur, tout le monde bongo lobby déjà, ezalaki au Pessimbo à Boinga kutunazwa qui déjà libanga na lobby, ezalaki guerre makasi devant assemblée provinciale entre militants, il y a eu de PES, na ba militants, il y a FCC, kuna balingi ndeko ngobila bima, kuna balingi ndeko matumona abima, torosuka ndengene. Comme on a déjà les cas qui le paient, les cas qui na Kinshasa, na Lubumbashi, vous êtes informés. Et les cas qui paient à Somme, pandi ba mituka. Bon, le problème est que le Kwanezol Lingela Sake, ba députés provinciaux, ba cause wana bango ba jeep, ba cause wana bango mbongo, mais souverain aza peuple. Bilo Kwanezol Laksa déjà que so ba bimiseli biso ba tumo boeneti ba kimbuta de. Babimise biso batu moko boye o bazavuma bato peuple azomona bako komisa mboka bien te yeba ke kosimba te na bazo koyoko koloba sozoloba déjà ke babimise biso se ke ba renommé te ba députés provinciaux nde bazana nga fils Mkoko. Je suis entré naza parmi bato bazomona il faut bazongisa suffrage wana et pas peuple ezonga na ba bengi suffrage universel. Balongolango ezala sous suffrage que batu ba votera te parce qu'on a vu batu au lieu ba sala au peuple azozela bango bazo kende ko trahir nga vraiment na zapona il faut ba changer vraiment loi électorale wana na tina ete biso nde to votera même ba gouverner. Mais ozomona te ke na makambo na nyonso le bokende na ko ndongwana ka entre le jeune militant po bino pete batu boko voter. Il faudra qu'il y ait bino bovandisa bande kona bino ba députés provinciaux pour na remeka ko isela bango eza mitindo. Ba ba pesa ba on consigne ya ko sala. Bon, so pe ba jeune ba bundaki kuna eza na ope mbala liboso te mama bibi. Au mona on te na ba parlement na ba Corée batu ba bundi. Donc eza na ngo makambu oyo esala maranango ba jeune ba bundi. O ku ba bundi wana eza muke ba ko bunda lisusu bien. Tokotala siko banani vont ba na ba jeune vraiment ya solo. Oyo nazoloba il y a tout simplement que tolingi na biso ba salisa biso blague te na makambu oyo etali ya l'élection na niveau ya ba province. Et ceux qui toquent bon dans l'Assemblée nationale, Tomoni Kuna, Ndeko Janine Mabunda, il est indépendant de accueillir Penza Liboso Mingi Pote, il y a Zomotu, il y a l'Assemblée nationale, et puis Tomoni Ndeko Thomas Lokondo, il y a Pazakuna, et Tomoni Pelissous Ndeko, Moko Yabino, il y a le PES Jean-Marc Abund, il y a bon comme vice-président, et Sengono Izani. Bon, le problème est dans la minute, on a le bamin pour la bandéronation de la FCC. Soki ngai nazalaki député même il y a eu des PS na voté na so dans lobby na voté pour na mutu ya FCC na voté Lokondo contre ba maman eza contre ba maman te ko généraliser te ozo comprendre na ebité lokoni ni jani na saela ba maman na mboko ba maman maraîcher ba maman bi popula na ebité loni na saela ba atambola ka na jeep na zoleka. Vous comprenez? Na habité soga sa salate loko moya ba fille mère. Vous comprenez? Ils ont la basi ba na mitema mabe le kolekana ba Hitler. Neti ba jani ni wana ozo lingo tanga. Po bino bolinga ba loba na koloba. Ils ont la basi o bazo mona peuple na ba on pas souffrir. Ba sala rappeler le roti. Des femmes sans cœur. Or qu'une femme doit avoir le cœur. Nous avons voté le Kondo pour le Kondo azala na bango na FCC a contredisa bango na makamisu subaya na ngo ya mabe ba mona epe mabe soka azala rapé alenda te mais basi ba empoisonner pour bango ba spécialiste na makambo ba poison. Bon on est vice président
Jean-Marc Kabound. Et c'est quand même coalition, bravo. Bon, le problème est ça, ambition, hein? Azana ba calcul politique, donc, on a un courage, na cadre, va voter, attiquer la biso parti, Tobimisa, pour y a ça, ça l'époque, attiquer la biso, to komina, o babeni, moutouma raté, moutouma oté. Tous en parti démocratique, tout basé belé, na niveau ba diaspora, o bakoya pe ko zoyi des pes ba commission on est ba parti socialiste français. Donc ngande nazabo nazo sambela vraiment nzamba lola abima vraiment na poste wana ya lingi atiki la biso parti. Bon osoki atiki te. Est-ce que ça ba ambition na yeto pe ba envie na ye? Non, au cause ça la cumul de fonctions te. Na statut na biso yo moni Fatia za sous président IDPS. Fatia za président IDPS te. Biso makambo cumul ate. Soko ke go ça na l'état otiki baba kimsusu. Je suis capable d'être secrétaire général à IDPS. Cause le secrétaire général à parti, on a inventé la route au avion. Mais Bobby, on est là qui fait qui dévolie na Jean-Marc Kabound. Oh yo moko comme côté les mélango on a peine ça la fonction. Non, le problème est ali na lobby que dans lobby il y a des gens qui sont capables. Oyo soki musu soit dans occupation musu fatia comme non. Fils mgo na minute vraiment. Le coloyer na makambu baobenga l'avenir c'est maintenant na COPSOP au balobi gestion en partie na dirigeant très bien. Vous comprenez? Quand Jean-Marc Kabound a outaka ba côté ya Bakatanga a commis secrétaire général batu ba sous-estimara mais biso toyebisa je suis parmi bato ba ezala calme tozawana okomona ndenge ba otanga komono na mboka. Oui, il y a une négociation à Senko. L'air à taper table et poids bima. Voilà qui est votre type là. Batobé banda sous-estimé. Et ça idem na mutumsu soit comme secrétaire général. Batubako mona ah non, on doit s'habituer à changer bilongi na gestion ya parti. Et ça c'est que au lingo se maintenir au créer ba biloko mo boye o eza hors statut. Président à l'intérim pour ezanango na statut à parti. Wakizaka ina nini? Parce que koyoka yo de temps en temps ceux qui tolandi on a des émissions mais sous temps sous nalanda temps sous tout lelo lobby peut-être malamu mingi koleka. Wakizaka ina nini? Non na loba mabete mais na loba la vérité. Yemo pa yebi ata batu misu ba okende pa na po babando finganga babanda koloba po bazwa ba poste. Vous comprenez? Yemo pa yebi que même na ba réunion na banda kolobane vérité. Ba vérité na loba na ye nazo zelana nu ba gouverneur ba bima na roya sala émission mobimba o na ko expliquer ba makambu pourquoi ngana e va to ba distance. Le problème est ça vérité abokabwanité bibi. Vous comprenez? Na minute kolobate o akizaka ete na akize yende mbalo. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes que des mauvais chefs. Yo ya goye bisabiso ba député nazalaki na bango awa ba butu mobimba ba ke non makambo ani zalawati. En tant que politicien na lobby na tieye sous réserve. Et lobby te na ini mais lobby tout simplement le col président a instruit ba tout ba sa enquête. Cette enquête est sili. Et ça verrait qu'il y a des innocents, la mafia, c'est ça la mafia. Nous avons confiance. Mais pourquoi tu mis sous oh, mikala ya ba nationaux. Bando ya kolobake, fils Mouko commence à manquer du respect na Jean-Marc Kabound, azo manquer Fati. Non. Jean-Marc Kabound nangai na Fati, longola na ki président. Tozabiso tout héritier à Tshisekedi. Oh, Tshisekedi a tiki la parti à les 13 parlementaires. Vous comprenez? Tshisekedi a tiki la parti à les 13 parlementaires. Donc, dès que vous les tozo ta réunion, et Zala qui peut maintenir parti comme un pouvoir. Mais les lots, tu vas comme on a culte de personnalité. Ba mon aneti batumisu ba komi ba liaou ba kibasa biso ba militant là-bas. Et na koloba no bibielo moko
Ils ont étonné au moins un certain cadre à IDPS à Komaneti Moukala Sankara Yajama Kabundi. Ok, pouvoir. Est-ce que il faut que c'est Yajama Kabundi pouvoir où est peuple? Fatigué, on que c'est le pouvoir pour pouvoir en Weza Yayeke. Vous avez une dimension batumsu ba okende ko vandela kai bandana tongo tipo quoi pour asala ba affectation ba komo linga batele mabaloba na gardien du temple nazo yebisa yo national ozo kenda ko loba kana na ba marche ba gaz yo basi batala na TV5 bazo kango na boulevard du 30 juin devant ba physique bamsu baza ba nationaux ya ba réunion limited. Boke banabino na makambu bozolo bawana o bazotinda bino parce que bitumba o nga nazobunda eza bitumba ke makambu etambola na partie na normal sika wana monte ke batmusu boloba yango fils Mukoko ala kisaka nini ya loba déjà za gardien des temples. C'est pas mieux seulement avant Dakar na kati ya temple pour akengela temple ba ko affecter pourquoi. Bon le premier ndenge za boyo gansinga nde na za boye so naza na kati ya temple. Nazana kati ya temple za pona ko sauvegarder totikala maboko pembi. Oyebike na lata boye kala. Ekamwisinga ku. Nazana na temple pona na veiller na o babengi maboko pembi. Parce que ngande nazawana ti na créer ba biloko babengi ba ABT. Tokobeta liso nango. Eza na idée que to glisser te na pouvoir automoni la mama. Na kobeta yo lisolo moko. Batumsu ba olobaki fils ango alobaka nani toko sala ke émission on a ko expliquer bino les confidences de fils Mukoko ngana teka mapa na exil na Brazzaville lek to kimaka kabilo ya bifle pona na survivre ozo sentir ba biloko on a oloba nao bakiminga batake bakanga biso to kimi na boîte toke Brazzaville avant to zwa mikanda ba réfugié. Vous voyez le degré wana. Sko to kemba babiloko wana et rekoma na makambu tozi pouvoir batumo bakomo linga ba combattant ba ya kosenga bango pouvoir babenga bango ba 14e parlementaire. Est-ce que na histoire a IDPS 14e parlementaire azala? Kofi alobaka ke ye 13e apôtre. Au moins album mango sera succès. Biloko wana ya ba kit de personnalité wana même Fatinga akumisaka ete na respectaka président de la République na yembele nzembu na cadre de campagne ye moko ayebi ozo comprendre na utok sala na kutana na président dernièrement je lui ai dit Fati komekana ko considérer ba combattant net ba brouette na yo o memaki ba brique potonga ndaku yoko tolala na kati brouette tikala libande pour la rambula te soko sali bongo yebaki eko yindela yo kalate mande kosi. J'ai dit ça à Fati et nasuka yepsinga gardien du temple bozala calme nazo kende États-Unis ko créer ba contrat siko to mona mutu moko boye akomi ko linga na kati ya parti na biso ko négliger ba représentant diaspora connaît dans mutu moko komo boulene tike yende Master Tshisekedi Kibasa. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais entre-temps, comprenez, et ça, fils Mukoko, gardien à temple, y ce qui a lobaka avec vivacité, et à lobaka ba vérité, et yangwane salaka, marmonio sui salaka. Fils Mukoko, to komi vraiment na souka, to mona ki doyen, to bengaye doyen, kengoa dondo. Et puis après ça qui va propos moko wana batu mosusu e déranger ki bango mwa moke na éviter ceux qui osaki pétant ya Rolanda ya na éviter bino batu bokenda Rolanda mambo ba kengwa dondo wana ba expirer politique il fallait ba que na homme de vieillard ba kengwa dondo yo so mona ta réunion mo ya 10 personnes ya parti à kengwa dondo net réunion ya association ABT bibit sans blague. Toi, une émission, mais l'oba n'a junior. Oh, comprends? Azama mutu moko bo alobaka makapne na TV, ba FMI, ba Banque mondiale, baza ba père moko boye.
baza banzambe te to bangaka bango tina degré ni indiscipliné na nini kengo adondo batutu bayebi ndenge aza na position na ye azalaka na position te nga fils mukoko babengi ba leader en Nouveau Testament na ya Hollanda leader mo inspiré po biso tolinga tomema makambo na mboko lokwa ba juriste malema bamema makambo na bafrika ici. C'est pour ça que je suis en train de dire pouvoir wa maboko pembe yo oke kosala na fati olobi koza expert na kosala so ba tomate oza expert na komatisa fusée soko oke kuna oke kolingo zwa mbongo peuple koma ya yo okomisa biso maboko makila maboko noir bien malaki yeba ko sambwa. Avant de continuer l'isolo ya ABT, bandeko tomoni ndeko chatumba azosala PB émission bato UNCP belé bazoloba likambo ya mandat na 2023 ndeko Vital Kamerhe yé moto akozwa après bobando sala bato pendant 20 ans 5 ans Vital Kamerhe 5 ans Fachi 5 ans ti 20 ans pouvoir ngo bolibo kambango ndenge nini Fachi aza moto yo a respecter ba contrat ezanga batu misu nde bazana bakola babandoki baolinga ba diviser biso na VK mais le romona nazo yebisaka ba jeune ya INC omoni totia na se totia na se po mukoto kutana bango le totia na se ba sepelaka na rencontre wana po biso na bango ezalaka o babengi croiser ma désolé mais na minute bango bazolinga baya na makambo abayebaki na Nairobi tolobaka 10 ans. Vous comprenez? Tout le monde a fait 10 ans. Si on a vidé, tu permis de soutenir la caméra, il n'y a pas 10 ans. C'est un contrat. Si tu as une vision, tu as comme un parti, oui, Union pour la démocratie et le progrès social national. Tu sens ça comme moi. Donc, tu as boulé na vision. Mais Babylone, tu as comme une koya Baké parce que na ide perspective na bato belé bana ba capacité ya oza directeur à campagne directeur à cabinet. Vous comprenez? Et là on na loba ba za la calme ko weli samarambu e ko ya ko envenimer ba situation entre biso na ba relation cash. C'est ce que je peux tout simplement dire na ba on a conseil na ba. ABT et Bimina Sambula ezani ni attaque to bénédiction. Bon ensemble mbula ya la bénédiction et bimi kutu nao babengi ba contre molema mitema mabe na tiasi date nanga ya sortie officielle le 6 le même le 6 l'en a repesa Jean-Marc Kaboun invitation aya comme combattant pour batu tout baya qui comme combattant ezali kamba ba combattant na poko na tanga na ba réseaux sociaux boye au matinée politique convoquée par Jean-Marc Kaboun. Peut-être parce que c'est qui en tant que combattant, mon respect vraiment ils allaient quitter. Matinée politique on peut salama, ok, il y a un objectif il y a que déstabiliser Kabat. Jean-Marc Kaboun sana ki nganaza o babengi mobilisateur formé par Tshisekedi le père. Bon ngape na lobi ngape na ko retirer d'identité pour ba succès ba manifestation belé et salama na limité. Et à la prise à limiter. Na mema ki ansiko kota matete kuna na debono. Na lobi total na ba image ga yelo. Donc batu bayaki wana bayoki lisolo o na lobi na bango. Na lobi na batu ke biso armée de bâtisseurs tisseredistes toko sala kaka ba marche de soutien te. Biso toko sala même ba bengi ba marche de dénonciation. Toko zala wana l'œil et les oreilles du chef. P toko sala o ba lobby socialisme pragmatique to bandi yango déjà. Donc ndenge za to bandi yango toza dans des opérations Fati santé o tozo préconiser ko sala polyclinique de détresse parlementaire na Fati énergie distribution ya ba panneaux solaires na ba partenaire. Nazo profiter pour na lancer appel na batu nyonso. Soko za investisseur yaka Moutago senga yo 10%, benganga na plus 243 85 084
65 55. Bon yo gagner ni na kati nango parce que makambo les kararande ngwana ezalaka comme. Ngana ko gagner sur le peuple congolais azui misala. Tandis que la bango temps balanda ba image ya ABT et puis on va revenir pour clôturer cette émission. Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'en date du 9 janvier 2019, nous avons eu l'initiative de créer une association sans but lucratif au sein de notre très cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'association en question, c'est l'Armée des baptisés qui se déguise ABD en cycle. C'est-à-dire sortir le pays dans un état chaotique où ses fils et filles sont réduits dans une misère incalculable pour qu'enfin les progrès sociaux tant désirés par notre peuple deviennent manifestes, non un slogan. UDPS Viva, qui a pour mission 1. La sensibilisation des membres, 2. Le soutien au président de la République Fati, 3. Organiser les débats populaires pour le développement de la démocratie participative, 4. Élaborer plusieurs projets clairs pour que les progrès sociaux soient manifestes dans la philosophie de nous prendre en charge. Dans cette vision du socialisme pragmatique, l'ABT tirant son existence a déjà des programmes en exécution. UDPS Viva. Et voilà, vous venez donc là de suivre ABT sorti nango officiel, les alaki na Samboula et bato mosusu bayaki te selon de Kofis Mukoko, et alaki ba combat, et alaki ba attaque, mais soit et bimi nango déjà, et talisi mutu nango boyo ki ba projet, moni ne roki opesa suka pour na batonyer sur balandi biso. Ouais, na oyebisaka na batuke, na boya ko informer bino, na salaki accident avant sortie officielle. Na banda kwa limité na mataki likola ya moto esprit des morts ya babisi mo ya na Kinshasa et tout takinga na zwaki problème na niveau lokolo même na niveau mutu il faut na kota scanner donc nzamba batela nga po naza muto naza na cause du juste na tondi ba o tout basambelela nga nzamba batela nga na pesi bango mbote. C'est la démocratie. Merci de nous avoir suivis de partout. C'était votre fils Mukoko de l'UDPS au Babengara gardien à temple. Vous avez qui n'a les lots à Nakati à temple, à Garda qui Pebiso, n'a pas y a ma mission TV et moi votre servante Bibi Kapinga. Dans la Rawana toujours pour nous installer la bino monsala ndenge to lobara ma mission TV ezali liso na bino esika information ezali lito inabino pour na nini te makolo na bino ko kita en temps réel pour na koye la bino ba image to kita ki lelo en temps réel et dans quelques minutes déjà bozu ba image parce que c'est ma mission TV. On se retrouve prochainement pour un autre numéro toujours dans cette chaîne. Entre-temps, dites merci à Richard Kapuku, l'un des soldats de ma mission TV. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.